Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Lisapi oyo. Est-ce que tout ba ko neni kam ko s'abonner. Toi, on s'abonner. Tout balanon na état de siège où ils ont déjà en vigueur na Ituri et puis état de corps. État de siège. État de siège. État de corps. Mais il a passé pour l'intérêt des Congolais. Non, c'est pas pour les intérêts des Congolais. Il nous a dit, il nous a promis. Nous marchons derrière ses promesses. À lobby, à Rokeko Fanda, na Estamboka Congo. Promesse en Wekewapi, pour comment état de siège. Il a réitéré les sous promesse na lobby boy. À promettre à lobby état-major excuse na Est en Mboka Congo. Mais le lot a été état de siège. A été yango na banani parce que le problème du Congo c'est pas l'armée. Le problème du Congo c'est ba dirigeant armée wana ba tu ça commandement na armée wana. Donc on peut ça yo moi tamu ke to musito azaka premier ministre. Musito a quitté le Kinshasa pour que na Est Mboka Congo e ba nini e bande ko simbate. A komi kuna ba bise ba ration ya ba soldat ba pesa ka ba koma ko teka ngo. Il fallait soit ba soldat tinde la ba biloko musubalia na sima boka kunda bato ka kendaka. Bakanga kete e komi kabila ba senge kunda bato ka biasa sac d'irité. Kaka na armée wana na FARDC wana. Na même FARDC wana Mamadou a tellement nyata M23 tina suka. FARDC musute kaka wana. Mais lelo yo problème za FARDC wana te. Po akozwa commandement ya malamu te. Bato ko sengela ba futa bango ba ko futa ba malamu te. Félix alaki bango $400 apesi bango eloko te. Yo kasi état de siège okotango kaka na bato o ba bi ko pesa commandement na te. Abonnez-vous. Congo Esengo TV. Lisapi oyo. Est-ce que tout ba ko neni kam ko s'abonner. Toi, on s'abonner.